sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Ikisana numitema Ikisana numitema Ikisana numitema Mama te Alléluia Ikisana numitema Ikisana numitema Mitema ya bato Ikisana numitema Mitema ebikite Alléluia Ikisana numitema Ikisana numitema ya bato Ikisa mitema ya bato Pambate miteme bikite Ikisana numitema ya ba Kristo Ikisa mitema ba yenge bene Ikisana numitema ya ba bato na yo Pambate miteme bikite Alléluia Ikisana numitema Ikisana numitema Batela motema na yo esale makambo ya Yesu Ikisana numitema esalela bato mabe te basusu tozobenga bango bateyi aza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi ambate miteme bikite basusu tozobenga bango baprofete Kende Ndinga mabete madame. ngana oloba nozo kende Madame. Kende Patron zela. vas-y dima kende on l'action en ndako ah wana on l'action sona na ngodi ici longwa Et puis que le locataire wana apesi mo loyer te. Yo moto telemelaka bango kalo telema na mapisa. Là on a mon pour tous les préavis. On fout dans na matata. Papa ngai kubengana moto na ndako. c'est vraiment anormal. Oh c'est respecté. C'est respecté, c'est respecté. Gardez bande non on a peine garder bande nanga. Non polo ni nangai. Non polo na saloni. O comment nanda nanda ko ba locataire ba futi to yebi. Na ba garantie Cécile ba yebi. Na fi na ngani. O ba ni na ndeni. Faut pas s'en respect. Yali, na ba on ko na chez la bisobel comme nanga. Dem ba nanga ko porter plainte c'est lui. Non, péco tout ça nanga. Ngana ni. Tu m'avais c'est moi ça le wana. Pas barbara. Ça na respect. Na respect ni. Ya kala soto ya soutien sombelanga. O sala nanga ni. Tata tana ngasa na ba moi. Allez, o sombelanga ni polo. Na on règle kuto na taché ba les jeunes ko sombelanga. C'est pas kopana ndeko kopana wana pwani mpona kana on ngopona. Yo manke yekaka. Polo, mpona ngeso wana. Kende na souci to yo porter quelque chose plainte. On récupérer plainte na yo. Plainte wana te. On dis on a sur la On a retiré plainte wana. Ce qui gêche ati ko beta yo. Oh beta mbaye. Parce que na keti ko plainte. Na esi bango. Moi mobile wana betaka moi na nga mikolo nyonso to. Ce qui moi na nga ju problème. Et ko kwa na mutu na ye. Et kasi falo tika na. L'état yeba. Yango na tiki plainte. Oh betting sous ma casse ko le ko na plainte na yo. Et là ko Tika poli. O meso ndeko no zo garder bande nete. Yo kana sonde.
nga utata bolobi boko retirer plainte wana Sota question to boya nga polo ko zwanga ya bolela to asa boya yonde kala yondo comprendre kate boya beta mwasi mi konya so bolungu ya kate tu peux pas tambola ka bolumbuti parce que c'est ça mon carte et pourquoi ta kapebe mbango mpona nini po ba yibi yo na batasui na nzoto partout na ndendo ya reforme tout ba yibi kasi yango na tobi tambolaka ndenge wana bakamada ba Jezabel isinga yiki ndenge wana isinga bolumbu eza ndenge wana libanda sikoyo plate wana yango pe bwe mabe bakoretire pe Voilà prouver non on a plainte wana ana getike on a parqué na parquet wana parquet penza parqué les gars on boy a futa pe mbonga na yote on changer ka makiti bocha wana a futa pe mbonga nda mosu pe na ye toki pe makambo ya mimi ye na ngeso tota ya pe ye lisusu po noko ayi na leso a changer ba kiti oui na leso ndaka zo futa te wewe ça akupisa ye kopesa ngeso mbongo ndo papa tikela ye santale moto akolandela yango yali noko yali yo te ala ndio mbona wana ya yo te oyo pe kotwa te pona awa na priva idana yebisaki so pesi to bima Ah, lokata mususu na olakisa yo nanoko na yo ata efa bambonga ozwa susu te zela tandi nabengi pakulutu aye pakulutu akatomba monga lozongi mpe sobuta ozwa te totala utina rigueur okengela opamba na okengela yo sili valeur okengela na destine moi so topesa mbongo aoki epesa yo geshe nani akopisa ye mbongo ngai napisa yo bolo mbongo polo korezo ntinga makambo ebeti na matanga papa ozalaka kaka na kaye boye pardon polo eza na sens te omona eloko il faut ndima na faute na yo barik nga na autorise ata mokolo moko te ekende mpa na biso ofandisa mama na nga mais copine sono sono maman est-ce que ça problème eza problème te mais okesoye na consentiment nani est-ce que nga natindaki yo mais quand est-ce que ton solo na yo camarade na yo maman sa camarade na yo moi j'ai dit que maman camarade oh non na solo na ye eloko mabete na talisi e poste na talisi ni na maman na pesa permission te yo est-ce que na sa okende pa biso c'est ça nini ya mabe na maman oyo déranger ozo nini ya mabe kofandisa mama ndike mabe oza mokilo na ye te yo balanga te ozaofficiellement te okokofandisa mama biso te mpo sola na ye oki o nandeni est ce que na autorisaki yo nga napesi kontrole ke pa na ye puis nyonso oyo mpo nalingi yo kaka yango ozosala boye siko nabenga na lingi yo te tosala ndeni siko nabika na lingi yo te tosala ndeni boni buzoba boye ko bari komo osukisanga motema se nakusa motema mpe mipanzana parce que nga nalingi yo yango nazwi nakutani na mama par impondeka mabe te yo aprenanga kasi natindaki yo te yo aprenanga teke mama azalaka kanda me nakuti mama aza gentilopesa okana nde naomona première fille asalama oyo osala eza yo moto aza mposa bala yo yo olingi te mama abino kutu na solo aza na ye d'accord eza fin du monde te mais eza rêve ya bana basi ebele bana basi nyonso tu te donc tozalaka tovivant na biso tobimi azalaka wana kokendanga babiloko okendanga na te poki pamasuta ndeni se kozala bato no mosu oriva bobala na bango nga omona nonga nazala na kaka dachaine mo bovandi na mino na terrasse bomeli bolie et puis c'est tout mama poza ndeni mais copine pesanga oyo nga nazoluka mpa na yo se na opesa te kepa mosu mosu apesa kasi na autorize obima keluka mosu mosu apesa nga na opesa ngo te keluka pasi mosu keluka pasi mosu apesa ngo okende mpo na biso nga na ye biso elo te yo momike kuna nini ya mabe esali yo nalobi ya mabe yo te nga natinda yo te nga parce que depuis nga nasi oke solo na mama oyebisa mama fokende mais naki kovérifie quand même na bamama kanda yango eza ya nini oza mobali moko bandosa to toza problème na yo obana okende koafronte naza na posa nakuta na bamama nasola bao yo olingi te omonde eza boye vana okima tikela na otan vana okwena vana opa bino vana opa na yo vana na opa na yo kolukanga na ote mikolo vana opa na yo nga mpe na vana opa na nga mokolo olana lamuki na moki waki na raison nde na yo olukao kolukanga te mikolo vana na ndaku na yo nde na oreflechi na moki waki na raison nde na olukao nandimi ke na na tor nasalema be popine
bien? Non, ça va. Ça va? Ouais, ça va. On t'a juste un bout là et j'observe la nature. Junior, apparemment ça ne va pas. Nazotalo banda kala na obengo yoka, tu es trop pensif. Ouais, c'est normal. Dans un mobile, je dois être pensif. Je dois penser sur l'avenir, sur le travail, surtout. Junior, comment on va makambo? Hein? Non, abombelo likamten. Et là, on peut zater. Likampezate. Mais aux ana humeur à mon tour, ça, Junior. Mais s'il y a un problème, hein? S'il y a un problème, dis-moi. Nat, problème est zaté. Ce qui est problème est là qui j'allais te dire. Et puis, il ne faut pas que tu tout le temps en conversation. Occupe-toi de la cuisine. Va faire ton travail. Mais comme ça, là, on a bien été. À chaque fois que nous avons bien été. Après, Nabi n'a bien Nathalie. Va t'occuper de la cuisine. Va faire ton travail. Qu'est-ce que ça me hein? Éviter qu'il y ait tout le temps, tout solo là. Quand tu peux éviter que vous en ayez mère. Ça va? Je suis sûr que tu vas bien. Ouais, très bien, merci. Vous soyez un ingénieur? Non, non, on s'en est l'autre. Ingénieur est solo? Non, elle est solo. Il y a solo ingénieur à l'objet de l'autre. Non, elle est et pourquoi l'obité? L'ingénieur est sur le remonter. Non, non, elle est l'autre, patron. Azar. Azar, bon. Vous avez constaté? La place était pas là. Venez la main. Merci. Hey, yo. Chef. Là, comment ça va, j'ai? Non, chef. Kanya, Soukyo, on a 400. Pardon, chef. Hein? Écoutez, chef. Là, comment ça va, j'ai? Non, chef. C'est depuis quand, messieurs? Hein? Hey, yo, t'en as zobo, rolons, il faut tellement là. Alors, va, là. Yo, là, la ting, yo, loko sala. Au sali à moté. Au lieu de rolons, sala? Pardon, chef. Hein? Pardon, chef. Suko, quand vous avez salé en moto, le Bélini. Ok, dans les bons, on va faire. T'es chef. Patron! T'es patron. À la chef, non? T'es patron. Au colon, on va tout de suite là! Pardon. Au que souffrez qu'on a sur le marais de Fanarayo. Qu'est-ce qui s'est passé? Respect que ça a été pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Dis ça te coûte quoi de faire au maestro ça? Ça te coûte quoi? Omar. Et tu laisses toi aussi, tu la fermes. Non, sur la neige.
alors qui m'a quitté na kuna kolo baté na tindia sai lo côté na ta gelete otindeni ayi bi lo ko ngal tinaki atinjoni Non, madame, c'est pas important. non mais na koyeba parce que vous criez na ndako na nga c'est ma maison madame c'est aussi ma maison c'est d'abord ma maison c'est aussi ma maison ça dit après moi mais c'est ma maison à ma présence tu peux pas parler que c'est ta maison ah bon Yosu madame osama mo madame banama eh yoka ezala mbala suka hein na koyeba elo nene vous avez tenté que ngana lobino la pêche injonction que respecter Junior tu dois respecter tout ce que je t'ai dit à la lettre Junior c'est quoi C'est compris. c'est compris C'est compris, boss. Junior problème des amis Non, madame, ça va. Ok. Junior je peux te révoquer tout de suite là Excuse-moi. oh non les points Madame, merci. parce que c'est aussi chaud merci c'est reviens ici merci c'est quand tu le fais oh non attends ça y est beau mais le on dit oh il fallait qu'il y a ça la saleté dis-moi attends Omar n'a pas comprendre le problème des amis quand j'ai mis des injections non mais le on les canada côté ça qui ngala yé bana ça moi sinon quand même hein Omar loko kiko ça et loko te na ndako sans que ngala ye non mais ça ndako na biso mi bana Omar c'est d'abord mais ba thérapie ba travailler pour aider Omar non 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 bah ça quand même ba nyama te hein Omar ce sont mes esclaves na pesa ka bon injonction il faut pas ah bon wana motema te yo kan so ba osala pa na onde ba comme esclave na yo ba comme esclave na yo oh c'est quoi ça hein yongo bino ba tu mususu nzambe moya pambola bino ezate so ba pambola ba peso ka mombongo muki osi mape ko matisi omoni ba tu ko ba comme ba pamba ngana ndako kana comportement no total Omar ndeti ngaso nazala na place muso sa musala mais sina longwa mutu mbimba kusilika silika pamba pamba même na nzela so totambola naye nako betaka moi klaxon mo boye obika musapi ko pe obeti kota pla na bisio akosilika ngai on dirait na sali lisumu mwa makasi mbumba ya kosilika toboka ye oto nini nyosho batu basala ke dra mabeka kapana ye toujours ba travail tout ça ka travailleur mais toujours ba wundu na yete yo pe tout ça va travailleur tout ça va travailler pas na ye oui mais faut respecter biso surtout yo kuto sala nga kutu na nga jeune ata fini nga nga zo malmenenga parfois je comprends mais ndeti yo papa yanga fier patron ya mope ata la pe âge na oti okoza pe na bana ba mikolo ke ye hein ngana décider ki kutu na longwa nanga mieux na fanda nanga inazara ta humilier na famille nanga que et pression na zo travailler na zo battre la bango na zo bomba bango moi j'ai travaillé avec Lumumba tchakanga tembe Nèche patron, koka chama yowana te. Ulanda mama te. Papa yanga fier. Tika pe okosa. Alanda. Tika. Nele shuka wapi? Lumumba na tangu ne yo zaki. Ngana travailler na Kasavubu atiki ngana mboka Lumumba na travailler na Lumumba. Oyiba tina Lumumba chabwe. Yo ka sanga na ibi histoire de. Même le film Lumumba, mona musala o Lumumba c'est tikala kipe makomba vie na ngate. Olanda ngote. Ba jeu au ligne de baba ma seki trop on peut moins patron peut respecter les autres. Et ça moi seki. Yo peut on faut ça la H na yo. Tellement yo peut zo miso le roi aventurier on peut y pas banga. Ba tina Lumumba chabwe. Tika no bloco ba Lumumba na. Ngela changu. Yo zo le bolongo. Ozo le bolongo a okendo luka musala place mususu. Batika musala bongo te. Na utika. Na yebishi par rapport à Sandi ou Salami na matadi kibala mwana nanga ya ndani koko nanga ya 2 ans akende ko sesa omelette nenge kure kata na kiwana ekwei yepeta ki ba victime na kati mwana nanga koko nanga 2 ans mwana nanga akende ko sesa omelette mwana nanga koko nanga ya 2 ans akende ko sesa omelette mwana 2 ans que sesa mwana 2 ans batinda que sesa omelette est normal na bossa ni inane 6 mois tika ba jeune wana nga papa yanga fier tozonga na makamto sola sur patron c'est trop c'est trop ngana lembi nazapi mobali nazapi na basi quand même na cause la paix mutu faut ba respecter nga et ça pour na comme chauffeur moi j'ai fait des études kolanda boité pour na osala ki chauffeur personnel natanga ziko ba misala ngo misala kake au travailler si kama longa te jono musala bien na kuma nga ko travailler pa na yo lokola ngano ade to ba de misala kuna to za pe lokola ba patron pa na yo lobi pe kuna tamsu nzamba ko bombela nga pe makamba bien on sait jamais vivre wapi na munyoko azo nga sala ngande soni ndenge abanga ka ote atala age na ote nga kutu pona nga papa yanga fier
so na zu cop mobo libanda na kuzo ope na beteli au match okino bosse kuna ata il s'agit ya kosokolaka lion okonika cobra minu sokola lion kosokola ngando yo bapesa sokola wana okesa na zo na travaille pas mobutu ngabu tozona de la soin lion zaka na camarade ya brebi ya mobutu papa ya no kocha na kujani donc bato bamona biso tosalaka na ndako moko ya bien mais tosufraka yango ndako ovandaka te moyo yebe sika mai etangaka pe eza te po bato libanda bamonaka ndako ya kitoko ya pembe tout ça tout le monde nous envie surtout yo soki omona bakalingi elongi kitoko baba papa ya travaillaka place ya bien azwaka mbongo bien bayebi te souffrance oyo omonaka ndeti bapetite wana kwamba bakanisaka kutuke nga na moto ya famille na osuka koloba te vie kasi tu moko bakamarade tosaka na bango tika biloko wana vie na lave na okar tina maiko na sima ko bonga 5 na osala pona yo sala ngo bien na travailler tona na sokola na otanda ngona singa batanda wala ba pes batanda mutu kwa singa lelo na osala yungi yo changer te wala pes wala na ebite nini mabenga alobaki no mama tu lobaki mabete papa mais popine façon silikeli na ebite ndeto solaki nete so yo ebisi nini po ya kotombokela nga naza na droit ya lobela mama ba makambo na lobi na ebite mama popine aza mwana yo so likambo ezali falo ebiseka clair o nga na lobaki nga lobi likambo mabete na ebiso ke non naza na posa ya popine na yo mwana ngai nga lobi na mabete nga lobi na ka nga lobi nde nini papa azolobaki aya kopesa mbongo yo zobana ngaki nga nazalaka kanda pour nini ozolinga okimisa chance na yo sikoyo kende oyebisa ye lokola simeno esila simeno kuna soki aza na mokanda na ye akoma aya kotika nde mabakanga na lobi na yango wana nga lobi likambo te popine aza likambo so azobombela nga parce que ngai volonté nazotia nayebi te popine sala za banzali mosusu parce que eloko azosilikela oyo nazomiswaswa minu na nzela nazomiswa minu parce que ovanda ozotonga ngai otonganga mpo wani popine est ce que ozokomprendre mambo osala yo okomi ya ndeni mais nenda sona mama nayeba likambo ngoni ya mabe ngalo bena mama okoswana mama ngani kolo likambo okovandisa mama lelo ti mokolo yeso ngani kolo likambo papa eza nini yango boye ko bari ozokomprendre posa nanga bososi kuna boya yango kasi yo posa no yango boye kasi na bona bino obala te tosa ndeni mama tosa ndeni kasi na popi mama yaya oyo ndenge banki na otulo komi ya ndenge ni komi no awa ndenge ni komi ya ndenge popinyo bisanga na sola na mama mama bi yona yina tuna mama ni ngai nde nazolinga te ngai nazolinga bala te yo zo kosela mama makambo ke mama mutalo ata na kosela makambo mama biso problème des années te koko sela makambo te koko sela makambo na nini lika mutala ngana lo balika mususu te bonga siko na lobi na boy na lobi na lingi te popi tosolaki yo na butu na lobi na butu tosolaki ndenge ozokamba nga fo oyo osaninya tosolaki ne na butu lobana mama parce que nga mama na ebete nini ya mabe na sali popinyo nini ya mabe na mama problème nangeza asala ngelo kwa asala ngelo nazano nu prête te mais na lobi na butu tosolaki ndenge ni na pona nini parce que ngomba na makasi na tuna ngomba na makasi mais ibisa se uzaba nzelo mususu e bona na banzela na banzela mususu kasi mama na banzela mususu tikana na savourer na banzela na po mto bina na banzela ti yo bona banzela ngo na lobi na lingi te tikana nuko ko ambrier nga boyeko na mama bebele o salati nani popine olingi te pona nini pona buto solola ki na mama Joséphine Lutete ntoto bosololaki na Frida Tamba boyokani ozopesa na bataille ya voile na yo ezeka na bana ko ambrier po tikanga po yo mto betele ba lisolo ti ezeka ambriement ya solo ma ici où tu répondre à Kiazana banzela yo mto lobi banzela nga na lobi yo mto bino ngana banzela yo mto lobi yango on a accompagner idée na yo ou accompagner idée na nga comment si ezali comme ils ont empêché toke bima bana na ki otiko bima toke bana ki otiko bima na nuboe toke libanda toke swali banda toke to swali banda yaka to swali banda mama ngali ngala ba bondela nga bote na biso déjà mais nazo bondela te mais nazo linga ndiki nalinga mbe balela bote olinga bondeni nango oh ko bateka azolela lela po yo pe nozo otanga miel te yo ba comprendre ça kama mananga bote alingi onde po za miel na bote popine tout solo bien yumo bisinga ke no mama ndi twandaki kokali na ina kutela ko problème akosilanga makambo te yo kute ma osa permission ozo sala ba gafe so mona mutaba na permission ba mbongo apesaka yo na ba permission yo mo kotela lupangwa est-ce que sona mone komi gaffe donc tonzo na osa ba gaffe osa mone komi gaffe osa maram na permission na ngati na consentement na ngato sole mama biso nga yebite oyi abanga na yebite omona po tito bala na osa combien de gaffe tala ba enchaînement tala chemin na ozo kende
Toke libanda, toke soit libanda. Papa. Pas forcément bolingo te hein. Merci maman. Pas Oh, forcément. kufa pamba. Basi bazamba go ebele makasi na Kishasa. Kende na ona. Soko ye pa na ye ezangolu. Lokola ya comprendre ngolu angote tika ye. Tika ye. Kende libanda na Hollande oti. Kende na oya. Oya pona ni. Olingi lisusu te. Okende pona ni. Tika ya kende. Tika ya kende. Tika ya kende. Ngani bali bali la ngali ngaba. Oh, yo ne ozala osomona danze. Yo mona danze. Batu ya age no ba eme kunku bango basi bali basam kunku basako na ba Londres. Si eme kunku la moninga na yoti. Boko na nzela mo si abaliti. Yo ko bala mkoloni. Yo na eme kunku boza age mokoti. Mama pardon tika ngai. Bino bokalisa so bala so ko bondela yo boy mama na ngina bala yo okalisa so okalisa nini? Wana miel ezo sointe na nzoto. Nani na leka mama. Sointe ba miel na nzoto. Na leka pardon. Ya. Mobali kitoko ni cha ucha papa bariki olingi ete. Mama tikanga na vanda nanga. Ozana mobali mususu. Tikanga. Ngape awa na ndako nanga 30 na lingi te. Awa na ndako nanga 30 na boyi. Nga obala chef ya 30 na ndako nanga te. Wa bande na yebisio. Okostropesa okostropesa na bengani yo penza. Oyokinga na bengani yo. Alors na likola bariki mto yebi ete. Na yebi ye za mobali madame. On yebi ete mama. Mo na yebi no peso za convaincu le lo ni ala. Yo se convaincu pour ni pour me mettre ti o me mettre na ndako. On a présenté bariki officiellement te. On continue la remarque pour la nuit. Na mona ete. Ako ça fait camarade na to vani libala to solo là. Donc yo osakali na ngai. Est-ce que na présenté bariki? Est-ce que na zo bariki na mama o na présenté yo mukoni? Ngai, est-ce que na to so mettre so mo de bariki ngana na ko to mettre so bariki? O condamné nga poani. Na présenté o mutu te. To beta ni sola mutu moko te na ndako. Le représentant te mutu ngwaye. Mabenyeza. Ya na misa ni mo ni chassa ka bo, ba ni chassa ka bo, ba ni ko kota ba fonction. Azo sala, ana fonctionner ya bien. Olingi ni. Fonctionner bien. Mama, ngapso motema na ngai convaincu te na bala te. Ata bugangi bala na ko bala te. So na convaincu te. O bozana yazo kosa yo. Nazana. O eloko boye libali. Se ozana muntu. Yo kanso boye kapa. Na muntu pete. Kasi yebise ya yati. Oba no solo kana nzela. Changa bana ko changa ba pati likola mama mabala to bariki bariki. Na mona so obima lisusu. Deso na ebike. Naza so insika na mutema na ote. Oso yebi nasi na yebi mais lelo na ye to mekempe ko solo. Tine na yebo gesho na ebike na sina perdre yo likolo anoko. Maintenant koko bombelo vérité likambo te. Ya nini sungu yebisa. Kasi zela ngo yo kanga eti. Ato olimbisanga. Kasi yango na lobiso to likambo plainte. J'ai vite compris que nga bolingo na nga baby likola plainte o no kwa kende ko tikela yo. Même Stella mboyo beauté, est mboyo beauté. Stella o sepe nango te lobi mimi comment fait-il yo lingo bombela gesho vérité o lelo ko sauver libala na yo. Complexe na motema eza nango lisusu te eza problème te gesho mais o ngana yebiso eza vérité uta na motema na linga na loba makambo noko polo o agangela kona banzela akiotika ti ba plainte na ba sucette po bakanga yo na za posa makambo na ite mi siko zana posa te poni gesho pesa nga espace ko na bike même am papa linganga lisusu te petite sœur linganga sute non polo zane non na bisote azane non na biso taza pire petit ya papa bakola na ba idiot fakuna lera yoka ke papa kufi tellement sunga ka mingi ndo mona no polo alain ayaki na matanga na ndenga boya na ekozonga ilo na ngana ibisoka ya mwana zana boko tika na vana so tipo menace ngai ya porte ba plainte akano ya bino te atande ko na biso te mama nda loba ekara to pese valeur pour ba respecter yango mo gisho na bimi ayera na okio Bonjour, c'est comme ma casse bobo mengo. Parce que comment moi sinon mususu na ina bisoka ta to kuta na nzela to garder ba bonne relation. Na liba bio pas mo so ba décision za tina fo. Yo zo écoute décision zo moi so présenter na famille na o. Tu vois na pena fona na bine na venger. Do lobby no za pa na bino. Ya bina na vandi wana. Na gérer na. Na bine ni osala mo. Kende ke na enda. Kende. Enda. Agangeli na shuma na tambula kilo. Non qui m'appelle au bangaye. Non mon oncle maman des fois pembe, au démarrer nga pena non. Quand tu kile kuna, mais non la qui met trop na bangaye trop. Ah il faut la rattraper rapide, il faut la rattraper maman tout rapide. Rapide lobby na zakuna. Lobby na zakuna. Nakuna. Il faut
Moto solo la manaï. Mais je suis là, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Bébé Nathalie, là qu'on a un souci à vie. Nous avons besoin de venir à la bien. Et on a les maquilles dans le salon. Ouais. À part où on a quelque chose et permettre de subvenir à la besoin. Faut tout s'organiser. Ils aident bien plus que tout s'organiser. Dernièrement, tout le monde a au salon que des fois, nous sommes triste et tout. Nathalie, nous avons besoin de bonheur. Nous avons besoin objectif et mon avenir est à la bien. Bien, oui. Soleil n'a patron. Patron, c'est une proposition. Depuis tout ce temps que nous sommes très silencieux, c'est peut-être parce que je ne voulais pas partager ça avec toi. Parce que c'est très dur. Ah bon? Oui. C'est quoi les problèmes, dis-moi? Nathalie, est-ce qu'on peut s'imaginer que patron... J'arrive pas à te le dire, mais je dois quand même te le dire. Dis-moi, c'est quoi ça? Mais Nathalie, je veux seulement qu'on rassure Ngaï. Les cambos sont à Ebissio. Est-ce qu'on peut ça vraiment pour Nanga? Chérie, pourquoi pas? Pour nous, nous sommes Junior. Je t'aime. Ou bien ça pour Nanga, Nathalie? Si, nous sommes pour Junior. Et le patron de Senganga, Albina Sala de toutes les manières pour que na convaincre yo au balananaye. Quoi? Patron de Senga abalayo salango ponanga. Junior, s'il te plaît pour nous garder Moussala et puis c'est pour notre bonheur. Et après toi et moi on sait que arrête. Junior. Junior. Il y a solo kabangayo. Nous avons caboté un esprit à caboter. C'est une façon pour nous de chercher le bonheur. Yo zo bonheur, nana zo bonheur. Nazo cédé on ndenga mabete mais si tu peux le faire pour moi. Junior, tu m'aimes pas. Je t'aime. Franchement, tu m'aimes pas. Ça. Je t'ai dit tu m'aimes pas. Moi. Ça, arrête de me toucher. Fâche pas, fais ça pour moi. Yo kanga. Au moins le quoi yo kokoye sa patron te kenga na moi sina yo. Je te promets que ngam na oyebisa. Nathalie. Ne me touche. Quoi c'est marade? Mais quoi ça la bonté? Quoi ça la bonté? Au moins le quoi yo kokatese là. Expliquez ma camona pardon. Junior. Pardon vraiment. Je t'en supplie. Olina ganga même madame Ali. Alors tu kanga skona ken. Nat, fais ça pour moi s'il te plaît. Fais ça pour moi. Fais même semblant d'accepter. Nani. Je vais rater mon travail. Tu m'as déçu, je t'ai dit, tu m'as déçu. Je ne m'attendais même pas à ça. Oh le sang. C'est là que Nat. 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 Maman bien biso longwa libala alinguta yate poso aye awa sa scandale tokanya ozate yanga bilanga yomo ke ko zwa na malembe kota na chamba binza valise na déjà DCC des ana to chato sima mdato zonga ndako donc ba lokwa muntu mona yeki na kala kotika libala moko boye siko ba bota na ngwa bana bozu décision ko vandi ne batindi yo ba délégué yo ko zongo binza na libala le reste toi na bota mara mona sima mais to zonga na ndako na okende te na kosa libala babala nga kotika ndako na ngate est-ce que ça sens so souffrir kana mo sa libala ba la retour makasi mais non comprendre bino te mama oza na kimete honest o mama bala nga na mbongo kopi na ya ate ya kato vanda. Donc avant d'abima ana na faut mo bali na ngalo balanga ke esili to sali divorce ne na bini ana ke na oyate o mo libala butu pe ako boyo pe bona ndenga stage ya sagesse ke yo mo comprendre ba linga to sima ndelo kende awu se ko buto mo wana za comportement ya Omar ya comportement Omar asala mo pana ngata asala mo même pas bana misala na ye o mo ko mama ya eza scandale aya problème aya o mo pesa tanda mo bavalise na kende na pesa lo ko te po eza bila manga la rata na mananda ko te no bimate maman ils ont dit anda bokezo wa police na otika ndako na mali bala te bilo mo biteke ngai na sako sona bomili bana ke kuna so ke funa mo biteke ba okanganga ba na kote pe bakala webe ba okanganga mama ba ko kango mo sali boso ndo oti ba ba te ba sako ba commettre ba adultère ba okanga ba te ba ka yo mto nyo ko la lingio te ba ke kanga po boyi bala omoninga
makamuna yo na tie munoko nini o baba ni kokoksa na paloli munoko na se makamuna ndo talo kanda kwezika ndelo butu to moye tanga ite na yo fa sala de yangwana ngaso na webete no masolo na webete no masolo kopetila ngai su na kobeta pete na ndiwe na ngai su ate ko ya pete ko komela ngai te ko komelo pete yebisa pe mama atinda ko pete yasa mama kama yako pesa ba rapport faki yenda ya adelego poani ko yo ya ezande scandale on a so éviter on so comprendre te osani donc on sala mabe pona oya ngobete no masolo na nga ya ngone na osala be en tout cas solo pena mosa libala fo bomba ka secret po boye peneza ko na boyi ni sabino ma et na sens te ata na mona mabe ngane mos na osala ke o ma a changer puis le boya ko misanga na libala na ngate on a ndeni on est am zobe. Junior. Nazo kanisa à l'époque, pauvre tata nanga, tangu nazwa ka diplôme nanga à l'époque. Asalanga surprise ya mutuka moko ya kala. Na yimaki, asinga mufishi. Kende kotuna prix ya mutuka oyo na ville. Na ke kotuna lokwa batu bamona kengo ya kala, moko bio to pesa yo $1000 à l'époque. Na yoko bisa papa tilinga place mususu pas usuba kitisenga plus loin $100 place suko papa tilinga place ya baba auto mobile wana place balamba ka ba mituka papa yanga fier. Oui, chaque chose a son temps. Oui, so moni mutu avandi très pensif, c'est-à-dire que azana makamuna mutu nazo ya place wana. Non, parce que ton histoire là ça n'a rien à voir na concentration na zanango. Et ja concentration te tu me déconcentres. Je suis comme ton père. À toute fois, Saranga Awa, on considéranga le cola papa. Histoire mutuka na ebisonene. Et sika oyo, bazio na valeur te ba chokolaka, ba popoli makolo nini okei. Ba ko préférer mieux ko fanda ke sika oyo bajo na valeur, ndebi sika oyo koki ko épanouir bien na kati ya vie. À tout moment natali saka yo histoire oyo. On a qui place sur comme pesa qui a monté bien parce que on va considérer qu'on comme pièce moko rare et l'autre moko est mona na kate. Mais c'est certain temps na jomo na yo na ba penser belé ce qui na soli na yo mona kaka na papa yanga faire eloko ezate mais chikoyo tala attitude oyo je coach mutuko palo likutu mutuka ya patron. Oui, c'est qui mon patron? Na yibse qui était yebisangai eta ki papa na yo malgré tout ça la sika mo tozana fonction moko. Nini je tungisa yo na sunga yo. Papa yanga fier, j'ai comme l'impression que Nazan a venu rebeller na le pango pour na musala. Il y a le patron qui craque tout le temps pour ngai a fâché la ranga tout le temps et c'est maintenant madame a comme créer lenga ba problème. Motema moto sinde sika nkolo afandaka. Kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Ikisana nulitema, ikisana nulitema, ikisana nulitema. Oh 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 oh, mama te, alléluia. Ikisana nulitema. Ikisana nulitema, mitema ya bato. Ikisana nulitema, mitema ebikite. Alléluia. Ikisana nulitema, ikisana nulitema ya bato. Ikisa mi.